joie. Au moins, oncle était. Oncle, bonjour. Bonjour. Ok, na route l'ambassade des États-Unis, va bien visa. Quoi? Visa zati. Pona? Oncle, ba dossier na ngeza muniato. Donc, si na koti sa mikanda, na pesa passeport, dossier moko eza normal kuna ezati. Na agence. Ba agence apata punya. Ebela mbongo na dépasser kabibi. Bino ti lelo ba kosaka bino kaka na bato baleka na ba TV na ba radio. Likolo ba agence ya lokuta ba miyibi. Ah bon? Ah oui. Oncle, c'est que yo ebi agence assure. Agence na Congo na Kinshasa oyo eza moko. Service visa. Let's go. Tozo sunga batu nyonso o baza na posa ya visa ya Canada, Kiba, Turquie, États-Unis, Schengen na o nyonso na tangite bopusana po ba offre eza ebele. Toza awa na bourse d'études, soza na posa mwana a voyager ke kotanga libanda mboka yaka awa tokusepesa. Awa biso na service visa na ngonga mokie ozu visa na yo o voyager. Ya biso erataka te. Tozo continuer kobeta bango gauche droite. Tanguy. Gauche droite. Tanguy. Tanguy. Tanguy vraiment. Buntu da. Wow. Sosa. Plus d'infos, contactez-nous na Mboka ya Canada 780 710 09 83. Numéro wana peza koleka na WhatsApp. Na Kinshasa, tozali bongo na avenue Massima Nimba numéro 1 na 5 minutes ya rond-point Victoire sur l'avenue Kasavubu. Numéro ezali 00243 89 36 55 550. Service Visa Mokili Mobimba.